Bote na balandi nyonso ya Pro Congo Mag topesi bino bon week-end parce que lelo bondimi lisusu komata na avion ya information ya mokolo ya lelo elongo na biso. Fongola magazine oyo na mosala service national ezali bongo kosala na République démocratique du Congo na nzela ya général Jean-Pierre Kasongo Kabwik kotala te na marché de la liberté mokolo ya lelo e indaki na chango sac moko ya masangu na 18 000 francs tala ndenge ba mama ba weleli et puis totalicité masangu oyo ezali masangu ezali kosalema na maboko ya bakuluna oyo bakendaka nyama kasese bolanda. Ezali nangolo kutate kasi ezali nde ya solo botu nanga nini. Ezali kokipete na ba papa, na ba mama, bilenge basi pe mibali oyo bozali komona batandami na molongo boye. Bazali kozela na bango bakota na bus ya Transcote kasi bayende kowelela kosomba masangu ya service national oyo ezali kosale makuna na kanya makasese na bokambami ya le général Kasongo Kabwiko. Boyeba que deuxième lot ya masangu oyo ekitaki awa na marché de la liberté wapi ezali bongo site ya liboso na changu en dehors ya baka militaire bipai wapi masangu ya kanya makasese ezali kotekama na 18 000 francs ya pamba oza na sac mobimba ya 25 kilo kokamwa. Pona yo Toma, oyo zali ko continue kaka kocha tembe, yoka yo moko ba témoignage pe esengo oyo ba imboka bazali nango sima kosoma masango. Ezala te bana mokile banda. Lelo bolo wote na moni boy, nanga na bana to le fufu to sepele bola masango lelo ko 5000. Na konika, kasoina ina kutu na 18 000 francs. Na lenga na bana to toni. Béton, bigo rouge. Aumela. Mazi. C'est béton. C'est un makas. La liboso est dans le de Sombi, on a moins cher, 18 000 par rapport à Neto, on a 32 000. On a payé ici, gouverneur, on a président, on merci et bien. Na sepeli mingi, pour Nazari Kotia Tembe. Nakanisaki que bon, service national, bazoko sabiso, voilà. Mais après 10 ans que tous avez comme on a côté, tout le monde quand même makambo ebandi kokonga. Donc c'est quelque chose à encourager et j'aimerais que bateau nyos bazao kanisaki bake ko nyoko la bakuluna bake osala nini za lokuta pour preuve. Na sac na ngala mutu. Outil commune ya Monga Fula juste en face ya campus Uniki. Pour la distance commis tout 16 ans en moté pour Transco et ça partout na Kinshasa. Donc nous devons faire 500 francs depuis Uniki na Fudi avu Uniki Kingasan et puis à Kitia na Bitabe et par là et à Ozwa Masango. Yaboye biso magazine Pro Congo tokopesa kaka longonya na le général Kasongo Kabwiku président ya service national pona mosala kitoko oyo ezali kosalema na secteur na ye po boye penza Congolais akolia atondi pe akozala na kimia makambu ya tobi mananzela bakokipa ngo kutu lisusu te. Bon appétit. Et puis service national maman to pour continuer masango to tia masango partout et vous en kaka masango te lobby général Atali Mabelo par exemple alors dans quelques jours pour bien pomme de terre pour sambou sa pomme de terre au Kinshasa. Dans quelques jours, P, service national, au deux à la semaine, Makamba Koloba, Thomson et Kitana, service national, à Kozalana, Batonae, au lieu de Massango, pour rejoindre Pena Batomson. Donc, disons, Oyo Toti kalakaka na changu indaki na ngambo ya Sainte-Thérèse Martin Fayulu asalaki descente na mokolo ya lelo boyebite ya lakaki meeting na ba population nyonso congolaise na ngambo ya Sainte-Thérèse lelo elekaki ndenge nini botala ndenge moko akiti depuis kimbuta tamboli makolo pote atali sa population te azali elongo na bango. Ezalaki ya koinda kaka ndenge bokoki komona yango na bilili
rendez-vous ezalaki respecté. Bipai wapi, ba militant ya Lamuka, ba yaki de tous les quatre coins. Ya Kinshasa la capitale, pona koyoka maye oyo le président élu. Selon Lamuka, Martin Fayulu amemelaki bango. Boyeba ke, na boye inaye Martin Fayulu, akitelaki bongo na entrée Kimbuta, makolo inde, kino na terrain Sainte-Thérèse, tango amataki pe na podium mazwaki maloba, ambiance ezalaki total, loyembo na pointe, moi pas de danse ezangaki te ndenge kaka ezalaka. Boyeba ke Martin Fayulu abetaki bongo sete na koyebisa baimboka ete bakotelemela ti na dernière énergie makambo ya seni po ete ezala politize te, pamba te glissement to pe muyibi esalema soko moke te na maponami ya 2023. Surtout likambo oyo etali taxe ya ram oyo bakongole bazali kotelemela, Martin Fayulu Madidi azangisaki te kobeta pese te na likambo oyo, pe nsima na yango alobelaki maematali ba Jeep Palisade oyo bapesi na badepute mpo na ye azobenga ngo badepense inutile. Pona kosukisa Martin Fayulu a félicité bandeko ya ODEP pona mosala kitoko bazali kosala na ndenge bazali pe ko dénoncer mbongo oyo ezali détourné na nzela ya taxe ya ram. Donc batika kote ba politique na seni yemi bane to di ke glissement to kondiba yango ata moke. Ebongo nanga mona ye, vie muzito, balobi ete yo muto signaka décret oyo po ete bakongole banyo kwa marana nzela ya taxe ram, olobe nini pona likamwango? Ta unazi décret ya ram, nizalo kwa décret unazwaki ya ninemu. Muli misangana pesa bino mwa secret. Yo ekosala info balongola yango. Balongola ram, va modifier arrêter zonga ndenge na tikaki yango. Bosimba pe boyeba que toujours na même occasion, passation de pouvoir et salemaki na présidium ya Lamuka. Donc Martin Fayulu Madidi a commis coordonnateur actuel ya plateforme Lamuka. En tout cas ba plein ya boye ezali kotalisa que Lamuka azali toujours ya kolamuka pona kolamusa pe peuple congolais. Attaque sans recul. Meeting ya gouverneur Jontini Ngobila elekaki pe mokolo ya lobi mais kotala o eleki lelo na o ya lobi bino bato bokopesa biso comparaison. Jontini Ngobila o yazali gouverneur de la ville atalisi na ba population nyonso te avant 2023. Question ya zando o population ezali kotuna ako répondre bango na yango bolanda. Azalaki liboso ya bakinoa na nzela ya mitingi oyo na terrain ya Sainte-Thérèse ya Njili. Yenani, le premier citoyen ya ville ya Kinshasa Jontini Ngobila Mbaka. Ezalaki pona ye premier face à face na bakinoa wuta akoma gouverneur. En tout cas, tokoki ko constate que bakinoa batondisaki terrain oyo ya Sainte-Thérèse pona koyoka mokonzi na bango. Ezwaki ye maloba autorité urbaine alobelaki situation politique pe socio-économique ya ville, situation ya kin bopeto wapi alobi misale ezali koleka na kitoko bino moko boza komona ndenge boulevard du 30 juin eza kongela ngwi likambo etali ba infrastructure ya ville ya Kinshasa ndenge banzele ezali kobeta madada ba projet bazali nango pona ko désenclaver district ya Nchangu bakisa sujet oyo bakino bazali kozela tango nyonso construction ya marché central 10 ans de ya monene alaki bakinoa gouverneur Jontini Ngobila ba mela na bango mai ya pio po yango ekokoma opérationnel d'ici 2023 po déjà badongolo meso nyonso baza déjà mise de côté kutuwa yambo ya Kinshasa ayebisi na bakinoa nyonso babatela terrain ya Sainte-Thérèse oyo malamu po kala mingi te bakotongela bango stadium awa donc ba éviter biso pe autorisation ya kosala marche na balabala oyo avec Lumumba tokopesa lisusu so balingi baya kosala meeting lobby bakoya kosala meeting basala meeting topesa bango autorisation basala meeting awa mais soki bana bakobeta bale na banzi kobeta bale awa pesa bien
organisation na bango basa na meeting na kimia pe na limemia nyonso basa na meeting mobulu ezala en tout cas ambiance ezalaki ya kosakana te ndenge kaka tokoki komona bakinois bazalaki très satisfait ya koyoka gouverneur Ngobila bacomédien kuna mpe bazali koagrémente esengo na ndenge akosakana te tala kutu ndenge mbali osombo akwei. Citoyen ya ville ya Kinshasa tokoki kolobake esimbi etikali kaka to comparer na oya lobi kitoko makasi. Likambo etali bongo désignation ya président ya CENI ezali toujours ko continuer ko faire couler ba encre na ngambo ya 6 autres confessions religieuses o ezali ko kambama na mwana mboka évêque Dodo Kamba bango pe mokolo ya lelo bakei na ko répondre na question o bazali kotuna bazali loger na ngambo ya fleuve Congo oui ou non et nani azali ko futa ba facture boyo kaninge ba répondre. ezalaki mpona koéclairer opinion publique sur message oyo Syncope ECC bapesaki mikolo eleki bachef ya si confession religieuse na maloba Idriss Katenga ya komiko asali mise au point na liberté oyo Syncope ECC bazwaki na kosala affirmation désinformation pe déformation ya vérité ya processus oyo etindaki bango ba désigner ba délégué ya ba confession religieuse na CENI. En tout cas, Talissi na Paul que Yango ezali ko se conformer à l'article 10 alinéa 3 ya loi organique que Assemblée nationale ya ko senga na 8 confessions religieuses ya République démocratique du Congo ya ko pesa moto to pe ko proposer oyo azali na expérience pe expertise na makambo etali ba élection na maloba na ye Idriss Katenga a rappelé que soki ba élection à 2006, 2011, 2018 ezalaki na mbulungana tope échec Syncona ECC ba participa ki pe na kati alors lelo ndenge nini balingi ba bwakela bango beurre pona kotelisa na population ke bango nde bazali diable tope bazali koluka ke glissement tope mbulungana elekana na ba élection o ezali koya atali sili susu ndenge komba ya ko noyer Denis Kadima ndenge euti musika c'est-à-dire depuis 2020 Syncona ECC bazali lisusu ko voiler ba menace na bango te eloko moko se kaka na munoko na bango Denis Kadima azali kasanya pe azali proche ya pouvoir chef ya komiko a éclaircir ce sujet oyo Syncope ECC balobaki sur logement na bango na hôtel du Fleuve pona kolobaki bazwaki kanyaka pona ko vandisa kaka kombo ya Denis Kadima. Donc c'est pour des raisons de sécurité que tous ceux qui se sentent, seulement ceux qui se sentent menacés, bagende ko fanda kuna. Ezali nyonso te. Ça c'est des deux. Msiko ya mi balé autour nani aza ko foot. Est-ce que ndeko okoki ko dénier na ba chef de confession religieuse makoki akozala na batu sima na bango lokol l'air ba monique bango baza sous menace ya atteinte à la vie barabi non bomiti a pembeni a un endroit sécurisé lokola ba monique bango bakoki kozala na moyen te mais oyo baza koloba makambo wana bazo tambola pepo lelo awa pepo lobi kuna pepo bamboka nyoso wana tokoyiko mituna te bazwa kozwa ki finance ça ba mususu bolimbisanga omoni ndenge mutu azako vimba kutu abandi kokoma mundele nzoka nde mutu mwindo bokoyiko mituna te makoki wana ezako uta wapi non moi je crois que il faut topé ça na respect vraiment il faut topé ça na respect ezana makambo mususu il faut pas koloba ezo sala pasi soki tozolo bela makambo wana ba chef ya ba confession religieuse oyo balobi pona nini baponaki Denis Kadima boyoka po azana expertise ya makasi na likambo etali ba élection
pona intégrité na ye, pona expérience oyo azwa na ko accompagner ba élection na ba pays ebele africain. Ye alekaki ba candidat nyonso oyo ba confession religieuse ba présentaki na 2021 aza na capacité ya ko organiser ba élection na délai constitutionnel. Na boye basengi, c'est-à-dire basi confession religieuse oyo na assemblée nationale a joué rôle na ye ya koyoka ba procès verbal oyo batindaki na bureau na bango ndenge kaka loi eloba pona kimotema mabe oyo ekomi korenye na kati kuna. En tout cas ekomema biso na unité nationale te dossier oyo pardon ndenge babandaki ndenge basukisa yango. Premier vice-président et à l'Assemblée nationale a dit qu'on dénonçait détournement d'un projet. Il y a 300 écoles préfabriquées à Talissi IGFA Lande. La penza dossier Oyo. Pour combo, il y a deux ministres. Ministre Sélé Alagouni, il y a finance, il y a Kala. P ministre infrastructure, Willy Ngopos et Tangami Kuna Nakati. Bolanda, Ndengenini Alobi. Pona bolingo, oya zalakanango toujours. Pona population congolaise. Yangonde ezali kosala que aboya na ye bureau climatisé azalaka toujours sur terrain pour na ko servir mboka yenani le premier vice-président ya chambre basse ya parlement honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun après avoir qu'offrir ba bâtiment ya sika na EP1 et 2 Bikanga kuna na commune ya Kisenso akitaki lisusu sur terrain pona kolandela misala ya projet ya kotonga 300 écoles na cadre ya ko soutenir gratuité ya enseignement o ezali bongo vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi kasi na komona réalité o ya kutani nango sur terrain boyeba que 520 gigas azali déjà ko dénoncer ba détournement oyo ezali kotinda solo na kati ya projet oyo pona EPA 1 et 2 ya lemba ata eloko moko te nanu esalemi kaka na EP1 et 4 Mombele pe EP2 mayo na Kankokolo nde bisika batongi kaka 2 bâtiments ya 6 salles de classe oyo selon Jean-Marc Kabunda Kaboun atalisi ke etongami ata na ba condition oyo esengeli te malgré que 12 millions de dollars resi ebimaki pona msala oyo. D'abord du point de vue à contrat oyo signé pour la construction de l'école ezali kolobete entreprise oyo gagnaki contrat oyo esengeli tonga 300 écoles ya ba préfabriqué wana parfois bat mususu bakanisi ke ezali ata ciment te préfabriqué ezali carton. Donc c'est ça na terme ya malamu ya koloba donc batongi bakelasi ya ba carton. Alors gouvernement congolais na contrat wana ya 125 millions de dollars asi a décaissé 12 millions de dollars. Entreprise epesi 30 écoles te. Kasi na contrat o basignaki, contrat wana lobi que entreprise azali ko préfinancer ba travaux à hauteur de 40%. Nde yango soki batongi bakelasi na hauteur à 40%, l'état siko akoya kotala sima pona banda kofuta bango. Mais na mukolo alelo makambo échanger ndenge nini po ezala que l'état nda komi ko préfinancer et puis taux d'exécution est communacé, il y a taux de décaissement. Mais est communacé parce que depuis mon Koloba signé qui contrat il s'est passé 1 année et demie. Contrat Yangope est aussi là tout bientôt là dans 24 mois parce que contrat est alipon à 24 mois. Bandeko, c'est vraiment ça, je ne sais même pas comment expliquer ça. Bak 6 classes bozali comme binomoko bomonenge batongi yango biso totanga kelasi bomoni kelasi mundela tongyo. C'est fait que Moupepe ezali kokota na gauche et bimi na droite. Et bimi et côté li droite et bimi na gauche. Mais bota la bakelasi. Donc Moupepe kokota na kelasi eza bloqué na kelasi wana. Bandanga na tanga na tikala komona ba classe bazali kotia ngonete chambre ya hôtel te. Donc bana bakobando tanga wa makambazolo bakuna ekokota na bakelasi mususu. Alinga koloba pamba te. Na bengi kuna na tuni balobi pour na 6 classes biloko nyoso nenge basali 6 salles de classe nenge basali yango boye ça coûte 35 000 $. Bisika bazali ko somba yango. Mais comment est-ce que bazali ko somba on a 35 000 $ et combien wa l'état bimisa 420 000 $ à pesa na projet. C'est vraiment des choses inacceptables. En tout cas boyete pour niveau ya kimoyibi ya ba million boye to yebite soki e koma concurrence to peni yango nde IGF salaka ka mosala na yo. Population
ya Kinkole bazali kotuna motuna na SNEL mbongo oyo boyaka kosenga bango na bafacture bafutaka yango pona bapoto to pe pona bakable ezalaka nini Kinkole molili ezali moko ya bakartier oyo ekenda nsango na vi province ya Kinshasa tozali na quartier Kinkole na commune ya Sele tindenge ekenda na yango sango boye bokonzima te ezalaka na lotiliki te botala bino moko modele ya bapoto ezali awa ebukana pe misusu ebeta phase awa bandeko babika kaka na molili biloko nyonso ya ndaku oyo esalaka na courant ekoma kobeba bango kaka pona bozangi lotiliki kutu likolo ya molili bakoma victime ya insécurité oyo ekoma na kobangisa bango kotambola na butu noki te bakwea na mutambo ya bakuluna banda na Kinkole awa parce que toza na makasi eza pasi ya courant donc nde toza awa tokomana na insécurité makasi à travers bakuluna surtout na nzela na biso soko ye net na 20h obanga koleka moya traverser eza tomona kaka bakuluna bakale molili ya makasi teno basingande elekili likolo bandako donc courant yaka te le côté moyo lamba na réchaud eza te moyo charger ta téléphone eza te tokoma kaka kokende ko charger na ba cabine ba 300 donc SNEL na tikala mona SNEL na Kinkole te bana besoin ma ya courant vraiment de to sabilo na bisanda ko ezobeba TV kutu ya mwana bande kanga matilelo kureza la lisusu te awa tokosenga kaka na bakonzi ya SNEL bomeka nanu kobwaka misu na ngambo ya Kinkole po model bandeko bazali konyoka mapona bozangi lotiliki mabe makasi avançons seulement polobi ekoleka lelo. Population ya commune ya Kinshasa ezali kolela na papa oyo atonga immeuble na ye me abosana kosala faux septique botala ndenge nini atonga penza faux septique na ye na ndenge libanda coup direct na caniveau ezali kosala solo na commune oyo boyoka ndenge population a réclamé Kinshasa makambo eloba na yango bakinwa poma ye esale makane nguma mokonzi Kinshasa bonzi melangai ezanga na yango lipasa ndakisa tozali na commune ya Kinshasa précisément na avenue Dodoma bokonzima te kabakata na ndaku bozali komona na bilili tindenge bozali komona yango boye na ba porte ebele ezanga na yango faux septique veut dire ezanga dal bosoto nyonso basalaka awa ebimaka mbala moko na caniveau situation oyo ezali kotungisa population makasi talati na babeleli bakonza leta balukila bango solution po bango baloba balemba ne bazabo omoni batio na bozomona wana bokoso ngona image batio wana monde ezaba nina ya nye ndenge leka place wana bazaka na dalite dala bango saka terrasse bana date ndo mo bazaba bana date bela lo pango mone bazabo ali ngatonga pe abasa su niveau meko ma 3 niveau ndo omoni azawana azamu te mabe akimaka te ataka munoko ba keno atabo kangi bo place o memete po olimo bo mone kato stop ba yaki déjà bango to ba yaki ba to ko bango te ta to c'est mona papa to lembi bo to bola batio wana po moye za te to lia ka banie gouverneur yo mo pe profo bi makana ba cité kotala makamnezo so ba gouverneur ba lekaka ba tambola ka te yo tambola po yo ndem to tombola ba to ba nani ba ko ba beaucoup mestre na yo otambola pe na kati ya quartier gouverneur s'il vous plaît otamboli na lozoma ba quartier ndeko zo tambola makambu oyo koma fréquent na ville province ya Kinshasa okomona mutatongi ndako kasi esika ya kotia toilette ikeleve na yango bakonza leta implication na bino na dossier oyo ezali na litomba mingi po population azwa kimia avançons seulement polobi ekoleka lelo. Résultat ya examen d'état ezali bongo ko umela na kati ya Kinshasa o ezali bongo capitale population azali bongo ko tuna na ministre ya EPST Tony Mwaba bayebi ke ozalaka maître avocat bayebi ke ozalaka professeur mais ndenge nini ba résultat na ville ya Kinshasa ezali ko umela elieyo to peza innovation. On ne change pas l'équipe qui gagne kaka baloba kasi oyo ministère ya EPSP ya Tony Mwaba ezali ko sala na likambo etali publication exeta ya année oyo toyebi te to benga yango innovation na ministère ya EPST to nini po bino moko boyebi bambuleleki que publication ya ba examen d'état
ezalaka kobanda awa na ville province ya Kinshasa, c'est-à-dire capitale ya République démocratique du Congo. Ezalaka déjà kopesa ampleur esengo elengi nagu komona ndenge yango ebandaki déjà ko exciter ba finaliste ya ba province. Kasi ya tour oyo ba finaliste ya Kinshasa bakomi komituna eza pona likambo lekanaki na collège Saint-Georges nde ministre Tony Mwaba baki bango ba le dernier tonini po mitema na bango elembi deja ko babila nzoka nde esengelaki na bango bayeba ba résultat avant rentrée scolaire oyo elingaki permettre na bango ba se décider soit aux 8 okei déjà ko redoubler classe soit aux 8 obandi mbala moko komi komisa na université po boyebi ndenge nini ba finaliste ba lotaka déjà été lo alikolo sikoyo basala ndenge nini parce que en matière examen d'état Tony Mwaba ba conseiller peut-être bazan l'entourage nae bazoye ba kosunga été il fallait ba bon conseiller bazana nzinga ya ministre bakoka quand même kosunga parce que aza mutu moko ne tozo ponela conseil eza pasi bouteille pleine eza mabe pona ba examen d'état Kinshasa eza centre ya ba institution Kinshasa eza place oyo makambu nyonso ezala ba bautaka libanda un afflux une forte agglomération soko tche même dans la ville nyonso c'est Kinshasa même dans l'effectif l'examen d'état c'est Kinshasa quand on est dans musala ba ko critiquer ministre Ozaki liboso na place pour que ça koya na est peut-être ya kwa makambu ya malonga mais vraiment vous allez décider même la traîner du ministre ba proposer à répondre d'abord que Kinshasa d'abord c'est pas le Congo d'abord c'est pas dans la loi mon côté aujourd'hui que il faut publication et ben on a toujours na capitale Kinshasa et ben on a d'abord la Kinshasa d'abord parce que d'abord Kinshasa est la capitale il y a arrête d'abord la biso d'abord il y a autre ça là besoin mona en plein examen d'état même zo bima zo sentir en côté même dans la province tant que ben dans Kinshasa ba centre bien que examen d'état est bimi ça les biso en tout cas to CP na ngo penate parce que Kinshasa ndé ça la makambo Kinshasa ndé influencer RDC mon ba institution c'est Kinshasa est-ce que bango ça là na province ba ça na kini makambo en tout cas ce qui mbalasi ma ça la boza na made. En tout cas, ministre Tony Mwaba to bandi ki oyebi eloko nini ozali kosala po capital e kotika la kaka capital ezalaka na elengi nango epesaka déjà pinch awa o bandi publication na ba province ezosala kitoko ata mukiete yebela. Honorable Jean-Marie Lukulasi alobi ako continuer mission na ye ya ko surveiller ba jeune oignon so bazali ko linga ko tikala na mabe surtout bimela mela ya ba drogue pe a promettre azali ko inaugurer les bango immeuble na bango ya ONG 24 à très bientôt. À très bientôt. Et kozala bongo inauguré bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye ezalinde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique pe ami kotisa na vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi pour na ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka. Honorable Jean-Marie Lukulasi bakisela ye double brassard. Eba ke ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG G24 pe ekosangisa ba service ebele oyo ekosunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle, brigade ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagner ba membre ya G24 pe lisusu service ya koteleme la phénomène bombe oyo ezali ko détruire jeunesse ya mboka yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi boyende zalaka un homme social ezali nde oyo akabolaka muke azali nango na petit peuple kasi ezate ke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka kokosa population na ba polo na ba 5000 francs angaye. Honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre yaboye penza ekosala eloko doit déterminer bato bakoteka bombe tokolanda bango tina suka
ba maraîchère ya Kimbola bazali bongo kolela na likambo etali bongo ba espace nyonso o bango basalela mosala ba chef coutumier bazali bongo koteka teka yango pe lingesila ministre Molendo Sakombi ya affaires frontières talela bango likambo ya pasi komona na mboka na biso Congo mingi awa na ville province ya Kinshasa soki kaka moto azwi kiti songolo ya bokonzi akoluka kaka akoma kozwa mbongo na ndenge moko ya mabe ya konyokola baninga. Tala neti awa tozali na commune ya Mongafula na site ya Régie des Eaux ya Lukunga. Selon ba renseignement boyeba que Régie des Eaux apesa terrain oyo na population ya Kimbwala pour que basala kabilanga awa dans un premier temps esunga kabango pona ko vivre. Kasi kokamwa jour mususu balamuki kaka na tongo boye bakuti kaka ba borne na kati ya bilanga batu na boye o ba chef coutumier nde baye kotekela batu mabele oyo kokamwa boyo kabino moko ndenge nini na batata na ba maman maraîchère ya Kimbwala baleli na micro ya Pro Congo Mag. Nous t'annonçons comme nouvelle, nous sommes surpris comme on a ba borne bato yekucha ba borne yao. Or na contexte tozanango lokola tofandi boy na contexte tozanango nous ne connaissons pas un seul chef coutumier avec de loger biso à part la Régie des Eaux. Ba coutumier batika ba maraîcher libre basala bilanga na bango parce que bilanga oyo yemoko Régie des Eaux ne moto apesaka ningisa pona nini tango oyo amonaki zamba etondaki awa yayi période moko babandaki ko ya ko menacer chef de l'usine yango ne apesaki permission na ba mama basala bilanga bango ba chef coutumier basala ki wapi bisika to bikela papa yango depuis 90 na banda na koti bana na classe na musalo ba koko na zo boko na musalo siko to ke wapi leta de la biso aya za mama veve ala kamuke ne na zo akamwaya kubika bango bayeka sabotage mudai wana matembele kunyata. En tout cas, boyezali kosala kitoko soko mokete papa bourgmestre ya commune ya Mongafula lukana nukokota pe kolandela dossier oyo po bokonzi ezalaka elengi soki batu oyo zali kokamba bazali kosepela na makambu oyo zali kosala a ozolal ba chef coutumier kotoyo bazonyo la population yebela. Depuis que l'état de siège ezala bongo décrété na SCA République, plus précisément na Ituri, gouverneur militaire Luboya Kashama azali ko continuer ko sala mosala lolenge sengeli bato nyonso bazali ko zangisa kimia na population bazali ko tchabango maboko botala 6 autres oyo ndenge nini bazali arrêté et ba jeune oluka mosala ko ba FRDC bazali déterminé ya kosilisa ba réseau criminel nyonso na Ituri. Pendant moment oyo ya état de siège, elongo na gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kashama, batie lisusu maboko na si bandi ya armée, oyo bazwa musala ya kozangisa population ya Bunia Kimia. Nzokande, bauti koboma changeur de monnaie moko na marché central ya Bunia esalaki pasi pe mawa. Bakangi bango na baminduki oyo ndenge kaka bozali komona na ba chargeur na yango etondi ba munition na ndenge kosakana te na boye bayaki ko présenter bango epai ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kashama. En tout cas population ya Ituri ba encourager lisusu ba FRDC na gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kashama na musala bazali kitoko balobi bako bakaka boye tikimi ekozonga kuna na Ituri. Bonzala ki bongo ebele na kati ya avion ya information ya weekend ya lelo topesi merci na bino pote bozala kawana po na biso po na bino po na kopesa kabino ba information ya République démocratique du Congo mobimba tope ya libanda. Merci pe na équipe rédactionnelle na biso mobimba oyo bazali ko continuer kolala te ko sale la bino mosala ndenge esengeli pote bozala ka toujours informé tokutani semaine oyo ezali koya.